complot oyo euti epa banani pour ke babomela Sarah Masiala relation na ye. Bande onanga na sir na émission nanga lobby na ebisa bino ke Sarah Masiala azaka na mobile ne mona poto esika oyo akindaka mingi. Bato penza o balanda Sarah Masiala bato balinga Sarah Masiala ba oyeba ke Sarah Masiala azaka na mobile ne mona poto e place oyo penza kendaka mingi pa mobile ne wana. Alors bana ba préparatif à libala donc kalate Sarah Masiala fallait abala car en 2024 oyo. Alors nani oyo alingi abomela Sarah Masiala libala na ye na mobile na ya poto. Na minute to yebisa bino Sarah Masiala na mobile na ya poto zaka kita donc opesi mbwambwa boyi mwa makelele bimi par rapport ya ba nouvelle oyo eye na réseaux sociaux entre ye na Dina na la douce. Bande onanga mbote na bandeko bolandaka biso mbote na bafani nyonso o bolinga Sarah Masiala mbote na bandeko nyonso oyo vraiment bolandaka Irsil Botelo TV kande na yela rabino ba nouvelle kande lobito yaki na ba nouvelle oyo ezoleka na internet concernant libala ya Sarah Masiala concernant kibombanda ya Sarah Masiala na Dinana na asir na yela kibino ba nouvelle nyonso na asir na émission nanga na sala ki lobby na yela kibino ba nouvelle nyonso kolobela likambo yango o tozomona na internet kolobela likambo o ezoleka na internet concernant Sarah Masiala na Dinana. Bande onanga toye koluka oyeba ka ndenge zalaka koluka oyeba pourquoi likambo o ebimi pourquoi likambo oyo ebimi pona nini batu balingi babebisela Sarah Masiala relation na ye na Dina na la douce pona nini bandeko balingi babebisa Dina na la douce relation na Sarah Masiala kande boyebi communauté na biso surtout mingi bata théâtre car nde boyebi bango balingaka vraiment te komona batu bazala moi deux personnes mo batambola ensemble balingaka na bango komona bongo te boyebi bata théâtre nde bazalaka so ba moni moi deux personnes mo be batambola ensemble so ba moni ona o bakangama na bango batambola ensemble baluka toujours baya na kati koluka ko bebisa baluka toujours bakota na kati na bango pour que bakabola yango lelo bomoni Sarah Masiala akoyi na problème oyo na Dina na la douce. Sarah Masiala lelo mobile na ya poto exact opesi mbwamba boyi kande na yebisi bino mobile na ya poto ekomi ba problème ebele moi so bomona Sarah Masiala ana bitumba moko ces derniers temps na vie na ye ezaka pasi la famille kande boyoka to yebisa bino kande balobaka libala ezaka na ba combat moi ce sera zana ba préparatif à libala en tout cas diable lukaka ko kweisa ko lukaka ko bebisa po diable asepela na libala te nde baloba soki diable a réussir yote na libala yeba ke a luka aya menaso na mabota soka réussir yote na mabota yeba ka luka aya kota finance ezala kaka bongo. Alors problème nini oyo komeli Sarah Masiala na mobile ne ya poto bande onanga so zambala liboso otombe na Irsil Botelo TV kande to mesana oyebisa bino donc soki vraiment ezambala no ya liboso okoyi na Irsil Botelo TV o s'abonner, commenter, o liker, o partager tozaka mingi na bizela ko partager donc partager be mission na biso nzambalola ako pambola yo okoyi na émission okoyi na likambo oyo okoyi na problème oyo ko kipi yango pona yo moko te donc ko bomba yango pona yo moko te partager yango nzambalola ako pambola yo bande onanga tozana ba audio tokoyoka likambo oyo ebimeli wapi tokoyoka likambo oyo ezalaki ndenge nini est-ce que likambo oyo ya Dina na Sarah Masiala eza likambo moko oyo eza fondé to eza likambo oyo eza fondé te muto abimisaki likambo wana naza sir tokoyoka ye ngana koloba nanga te na otiela bino penza ba audio na ye bolanda likambo ngo boyeba ezaki ya solo to ezalaki ya lukuta ezaka pasi pona bandeko na biso ba congolais eza vraiment pasi makasi surtout mingi pona biso ba internet biso ba youtubeuse biso ba youtubeur biso ba chroniqueuse eza vraiment pasi mingi pona biso ngalo ba toujours so bomoni toye na likambo na TV c'est que toluki to yeba c'est que toluki to contacter ba to yeba nde to yaka nango to ko ya na likambo directement te sans kokende koluka ko yeba ezaka vraiment bien te lelo Sarah Masiala azana ba blone belo ekangami même na Turquie ana ba conteneur na Sarah Masiala fala sala boutique d'habillement Sarah Masiala fala sala ba bloro na aza mutu moko azo viser mwanda mbuvi na
to mona ba comédienne na biso lelo ba koma ka kindumba nde koma domaine na bango to mona ba comédienne ba koma po ba s'en sortir faut ba sa kindumba faut ba sala boy combien de comédiennes o ba BBC réputation ya ba comédien na mboka na biso ba comédien ebele ba boma réputation ba comédien ebele ba BBC réputation ba comédien na mboka na biso likolo ka ya mobulu likolo ko yewelela ka ba mibali na internet alors lelo Sarah Masiala leli pourquoi likambo ya yena dinana eza non eza faux et archi faux Sarah Masiala ye kolela pourquoi bolingi bobebisela ye relation na ye na dinana pourquoi bolingi bobebisela ye libala na ye aza muto déjà la kisaki biso fiancé na ye na internet to mona ki ke ba fiancé qui est déjà aza muto la kisaki déjà mobali na ye o azo même o akendela kuna na poto ala kisaki déjà mobali na ye. Alors Sarah Masiala a déçu pourquoi kolinga kobebisela ye relation na ye na intention nini na problème nini koluka kobebisela ye relation na ye na dinana la douce topé na mobali na ye ya poto. Alors ezana bande ko mususu ba yebi garçon wana Medi ezana ba camarade pe ya Medi ba lobi ke bango batikali ko mona Sarah Masiala na Medi wana te ba yebi relation ya Medi wana na dinana mais ba yebi relation ya Medi wana na Sarah Masiala te ba tebele ba déclarer pour na yango ba tebele ba lobeli yango eza vraiment bien te. Alors na otikela bino ba audio boyo ka bino moko ba audio kande na ese bino nga na loba mingi te na otikela bino ka ba audio bino moko boyo ka problème yango eza nini. Souvent biso mo ba congolais to linga bandeko na biso ba congolais te biso mo ba congolais to zaka mitema mabe to lingi bandeko na biso ba congolais te biso moko pe ba comédien to za mitema mabe to lingi ba comédienne te kaka ba comédien bango mo bakenda koteka ba matière na bango pa bataba ba YouTube pa bataba YouTube pour que ba yaka koloba kaka ba comédien to yebi ba comédien obo bengaka obo tekaka ba matière eza vraiment malamu mingi te koluka kabola batu po bomo na dina na okanga mana Sarah Masiala bo sepela nango te na mitema na bino e mitema sepeli te mitema na bino sali bino bien te ti boluki boya okabola bango ti boluki boya maliganse makambo boluki boya fonde likambo mobwe pono okabola bango dina na ana ba faire na bien sûr to mona dina na te to mona dina na Sarah Masiala te dina na ana ba faire na ye Sarah Masiala pe ana ba faire na ye Sarah Masiala témoigner que bazaki na dina na le 21 décembre basala ki théâtre basali théâtre le 21 décembre bazalaki ensemble. Alors eloko mo ekaboli na dina ya na ye eza makamba mobali te eza pe likambo moko te o ya mobali eye ko kabola Sarah Masiala na dina na la douce. Na otikela bino bolanda dina na bolanda ba voice o na otikela bino bolanda yango na boke bino alors bande onanga so zambala liboso otombe na Irsil Botelo TV kande na ebisara bino. Soreza vraiment première fois na yo au visiter chaîne Nabiso mbala na ya liboso okuya na Irsil Botelo TV en tout cas au s'abonner au liker au commenter au partager et ça malamu mingi ba partage na bien to sepelaka nango boyebi déjà tozaka na challenge na biso ezo continuer toko kisa 27K avant une semaine donc toza déjà on a tozo kena 26K donc avant une semaine toko kisa 27K to na fin ya janvier toko kisa 30K d'abonnés et au sala malamu mingi. Alors to partager au lingara Irsil Botelo TV au lingara ba analyse na biso au sepelaka na ba analyse to ela bino en tout cas partager émission na biso et aux malamu mingi sans plus tarder toyoka Sarah Masiala te toyoka ba youtubers mususu toyoka ba audio otoza nango eza ya banani toyoka problème nini o ezoleka nani abimisa ki makambo yango nani ayaki kokosa likambu est-ce que likambo yango eza vérité to eza vérité te. Alors bande konanga to partager vidéo telanga ba j'aime bien et aussi malam partager na WhatsApp partager na Facebook partager na Messenger partager na bandeko na yo partager na ba aminyo so oza nango baye babo solo ya likambu oyo ezali wapi pour ne pas ya kobebisa pour ne pas kobebisa ba réputation ya batu eza vraiment bien te. Moi so Sarah apesinga mawapo aobongisa libala na ye azana ba préparatif ya libala na ye alors bablo mususu soki ezobima esalaka bien te
esalaka bien te aza na babokilo mobali na ye aza na bafamille aza mpe na babokilo na ye so bazoyoka likambo oyo baosepela te kobala mwasi ya lolenge oyo eza vraiment kitoko te bandeko eza bizarre totalaka makambo tokoloba totalaka makambo oyo tozoloba oyo tozoya koinvente mpona bandeko na biso eza vraiment kitoko mingi te alors tolanda Sarah Masiala tielanga ba j'aime et osa malamu mingi tolanda merci. Maman est mourante, cake. Tu te trouves en bas, il vient. Non, Sarah du début à la fin. 4 personnes au Moura, il va zater. Moura, l'homme, n'y a pas qu'à moi, ça le coûta. N'y a pas. Tango finga asila oh ya ya tika ko mama Moura, s'il te plaît, Moura, pardon. Même la journalisme, même peut-être qu'il y a une facile, si l'information faut traiter au col longola, tout comme au baki, sinon comme baki sa commentaire, na baki si va piste dans l'équipe si vous avez 5, là on a baki si 5. Maintenant quand il y a du débit à la fin la cause, sinon il y a un côté. Bonsoir. Première fois, la matin, si vous avez pour le bain, voilà la raison. Nous avons une question, il y a tout. Vous faut en avoir preuve. Bon, si on est preuve, témoignage, on a toile exacte. Si on a une question, moi, pour essayer de faire. Si vous avez une document, on a une preuve, non? Atanga na ya langa bagana maki bagana maki na route de Matadi ils ont la preuve comme mais la biso pena ki ndokyo bakanga sila bagana na maki na bango na preuve bana maki ba seri na vainqueur maman te ko na maki lo bien lo côté mais na maki ndoki na maki ndoki mais c'est preuve te s'il te plaît, Yaya, pardon.
Néné a raison. Alors, Makamo est très capital. Néné a lobby, il faut yoka essaie. Madame Néné a très capital. Au moins, la matière pour poser Néné à question. Néné a bifo aux yoka problème, Néné a pas problème de la route de Matadi. Preuve, il va bien preuve. Preuve, il est tangible. Aux allons le téléphone, papier. Papier au monde. Ndo nanga wana toyoki ba audio biso nyonso touti koyoka ba audio ensemble elongo na bino. En tout cas, c'est regrettable. Eza vraiment pasi, eza vraiment mawa mingi. Koyoka babiloko ya boye ebima, koyoka ke kote musuba lobake ba eza lukuta, kote musuba lobake eza ya solo. Alors eza eloko moko epesi pasi. Alors pourquoi ko créer likambuto? Pourquoi ko luka koyana likambu o eza nango yango te, ko luka koyana nango na internet pour na ko salir ba réputation ya batu? Eza vraiment malamu mingi te. Na minute tolo ba bwesaka masiala libala na eza na danger po mobali sa sombaki biloka libala po ya ko bala e siko soki lelo mobali anile libala na ye ke libala eza sute na obala o lisuste likola makampu mobo o ebimaki na réseaux sociaux likola makampu mobo o ezalaki ya lukuta o ezalaki nango ya solo te. En tout cas eza pasi pe mawa epesi pas si vraiment courage na Sarah Masiala, courage na Dina na la douce soki boza na bino kaka na bolingo tanke ye na leki ata bambonge ye ata mi pepeye. En tout cas soki bozaki na amour sincère ya na leki botika laka na amour sincère oyo boza na ngo balobi biso ba congolais tozalaka boy tanto likambo yaka ezalaka nango kaka bongo. Alors soki likambo vraiment eza ya lukuta kaka nde toyoki na ba message ke eza batunde ba inventaki likambo yango. Alors soki eza lukuta wana vraiment tosenga na bino bolakisa bolingo wana botikala toujours soudé et oza malamu mingi. Mais soki eza peka ya solo nzambe kaka zwa lokumu. Mais comme conseil na bandeko na biso basi boyeba kotambola surtout mingi na ba comédien boyeba kotambola pour réputation basombara yango te. Réputation vraiment basombara yango te ena place moko te bate kaka réputation ya mutu. Alors boye ba kotambola na vie et ozala malamu mingi. Merci na bandeko bolanda Irsil Botelo TV bozaki belé ya kolanda biso. En tout cas merci beaucoup na bato bo soutenir biso na ba prière bato bo soutenir biso o bo benga biso bo pesa biso ba idée na bato vraiment bozalka ona pona kopesa ba conseil na Irsil Botelo TV. En tout cas merci beaucoup nzamba lola pambola bino kaka na système moko ya bien car na ndenge moko ya bien boyebi ya bino Irsil Botelo TV alobara toujours soki okoti soki ezambala no ya liboso olanda Irsil Botelo TV. En tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner ya ko commenter ya ko liker pe ko partager et ozamala mingi nzamba lola akopambola yo. Ndeko koti première fois na Irsil Botelo TV tozalaka na système moko tango koti partager ba émission na biso tango s'abonner cliquer cloche ya notification pour que prochainement tango to ba émission na biso ekomela yo esika nyonso kozala. Alors numéro na biso za kaliboso na bino pona batu basala ba remarque omoni ozana remarque moko ya kosala Irsil Botelo TV omoni ozana maison l'habillement moko olingi publicité nango eleka ozana business moko olingi publicité nango eleka par Irsil Botelo TV. En tout cas ko hésiter te ya ko contacter biso to ko lekisa publicité na yo to yeba ndenge nini toko solola. Pona bandeko ba contactaki biso pona kosunga orphelina totiaki ba image liboso na bino nazo continuer ko yebisa bino toujours tokozala kuna le 28 janvier
pona kosala eloko oyo tokanaki kosala na bino elongo. Alors pona bandeko o nanu ba contribuer te na achat congélateur to pe achat ya bakiti pona bana o to lakisaki bino awa na bosenga na bango numéro na biso eza wana contacter biso okozwa ba information nyonso. Toko kita na orphelina wana le 28 janvier pona kotikela bango congélateur na bakiti oyo bazaki nango besoin. Alors tokoyela bino pe ba image awa na Irsil Botela TV. Merci na bandeko nyonso o balakisi bonne foi ya ko contribuer pour que bana na biso bazwa congélateur, pour que bana na biso bazwa bakiti. Merci beaucoup. Alors pona ba open no ba contribuer te toko bakaka na ko contribuer pour que to somba congélateur ndenge kaka toyokanaki elongo na bino na émission oyo totiela ki bino la fois passée na chaîne na biso. Alors sunga bana ba orphelin nzambe akokanisa libota na yo. Tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.